devons mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois-original.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Mikolo yo tozana ba méchant. Mikolo ezali ba série ba méchant. Parce que mboka na biso to witaki musika. Mboka na biso ekomi ko zonga na nzela oyo il faut ekende na esika oyo esengeli mboka na biso ekende. Mais batu misusu oyo mutema mabe surtout balingi mboka na biso e avancé te. Yango wana tozali koyebisa na président na biso yeba ke FCC bazali bandeko na yo te. FCC balingi yo te, FCC balingi avec intérêt. Yeba ke FCC bazo distrait kaka biso, bazo kosaka distraction na musala na yo, mikolo bandi ko kende tozo kota na deuxième année, bazo kosaka ba distraction. Bango kuna bureau na bango ezali kosala. Bureau na bango ezali kosala yango no moni que chaque jour, chaque semaine bazo sala kaka ba biloko asika. Donc bazo sala kaka ba création, ba créativité, ya biloko asika mo kaka ba créer loko. Pas ba créer loko. Donc to libulu to zipi, ba fongo libulu. Donc ba koki ko mema biso boye jusque na suka. Président de la République biso to sengi na yo soki o melaka lait entier na tongo bien lait demi crémé. Bakisa café na kati. Bakisa café na kati côté c'est esprit à la musique parce que présent dès tozo kenebo un jour au monde faut pas ba masula mabe koti. Ba to ane to koki ko kende na bango musika te ya musika te parce que ba lakisi déjà que makambu nyoso tout oyo bazali ko sala ezali na intérêt peuple te et puis balingi yo o réussir te puis yo moko yebi que soki bango bazali oko réussir na masolo na yo te ya le peuple d'abord. Yango wana président de la République to sengi na yo président de la République to sila nakaka. To sila nakaka na batu wana to sila nakaka na bango lelo na émission auto zali kaka na sujet moko toko la kisabino parce que bon mona vraiment que sujet wana ezali bino tout tango boko tala yango e ko pesa bino mawa donc o nyo surtout ezali kaka donc ba bénéfice ya kanambe mutamembi biso tina point o. Donc avant to bande émission na biso boyebi ke tozali na campagne biso toyebisaka bino likambo so likambo ezali bato misu babaka o César Ngadi jalelo zalaka te tolobaka vérité soki président de la République azosala makambo kitoko tokoki koya te ndenge bato misu bazalaka baye bazali koloba n'importe quoi kaka po na kosala buzz po na kosala kaka plaisir biso tozali wana te bato oyo bazali komona nete o jalelo tokoloba na bino eloko te boyebi eloko nini bokoki kosala donc toza na dessin ya kosala na bino te. Donc dessin zate bo kende côté oyo boko kende boko sepla men nazo oyebisa bino biso tolobaka vérité soki likambo ezape bien te to oyebisa président de la République po yeba ke base et sepelité ngana zali donc représentant ya base oyo ya diaspora tozalaka awa. Donc ce message na biso ezali to comme ça na président de la République parce que président de la République est makambo susu akogoza la lem susu il faut la température président de la République na ezali moi na poto akota internet atalaka 5 minutes donc ce likambo ezali tokoloba donc yango na tozali koloba pour polémique si là avant procès oyo ya appel ya Vital Kamerhe base batu nyoso tout tozali ko senga président de la République Kamerhe il faut zonga na boloko. Appel wana te ya procès et kozalaki te abimi soki wapi place azali na hôpital non donc il faut azonga na boloko basambisa ye tango ko bima witi na boloko parce que maladie oyo ezosenga kazala libanda ezali te il faut azonga na boloko donc tolobaki bemission nyoso tout ozo sala campagne na biso ezali donc peuple congolais ba comprendre que tozali d'accord te Vital Kamerhe za na privilège a connaître se faire soigner libanda na maladie moko imaginer to ebite soki maladie nini donc azonga na boloko tolobaki to tika campagne oyo ti Vital Kamerhe a kozonga na boloko donc tozo senga une fois de plus président de la République yo que la base Kamerhe il faut azonga na boloko parce que yango no moni polémique ezali kobima
polémique ezali kobima Vital Kamerhe kimi o Vital Kamerhe asali boyo soki abimi akozonga la sous-bolo côté après Koutouana donc a nommé gouverneur ya banque centrale donc ezoko bima parce que donc bazali pe ko comprendre de tout ozali ko comprendre batona parce que biso tozali information hermogo donc tozozo information ezo rassurer biso mais pona ko rassurer bato tout bazolanda biso baza un peu rassuré mais bazali rassuré à 100% donc avant to kota na sujet na biso ya lelo boyebi que samedi surtout nazalaka na émission il y a rendez-vous des patriotes il y a un baka invité donc tozali na 5 minutes avec César Ngadi oyo na télémarabo ya la musique au batutu balela na epsa bino ekotika la te parce que ça la musique donc esprit boyeko ça na katas plateau te à part wana toza sous mercredi vendredi donc direct oyo za na katas plateau ngai moko donc wana za esprit à la musique mais il y a dosage. Donc samedi nde boyebi ke rendez-vous des patriotes donc na yambaka invité donc autour à patriote za karaté ki balo bale on nazo aka bato IDPS non nazo aka bato nyo surtout oyo alobi kaza patriote asali demande na ye to kale jour aye aleki donc samedi o tozali na patriote munene na kombo ya Léonard Kasanda wetu akozala invité na ngai samedi le 19 na 16h précise émission longue 14h parce que to kosi penda rigueur na côté air tout ça qui do vraiment ba reproche belé et puis biso mopé to monique donc rigueur ezala qui te côté on est community donc biso za ba professionnel et comme guineti donc ba tumoro ba osala net ba g ezala 14h 15h ba tu bazala qui na heure exacte donc en tout cas makamba heure donc c'est félicite vraiment donc conseillère régionale na biso maman Mati Kenya Tumba a reproché que biso yango donc maman Mathieu Monique donc vraiment to tenir compte na yango zalaki pe yo mokote donc heure ezali penza pour na respect na bino dorénavant désormais à compter de ce samedi donc boye baké rendez-vous des patriotes est commis à 16h donc samedi oyo tozali na Léonard Kasanda wetu donc oza initiateur ya Fachi Béton akozala na biso nakati ya plateau bolanda binomoko bande annonce ya émission ya samedi oyo. Léonard Kasanda wetu l'initiateur de Fachi Béton sera mon invité ce samedi 19 septembre 2020 à 16h très précise. Bonjour peuple congolais, je m'appelle Léonard Kasanda wetu, initiateur de Fachi Béton. Je serai l'invité d'honneur des grands prêtres César Ngadi le samedi 19 2020. L'initiateur de Fachi Béton, Kasanda wetu Léonard, akozala nangai na émission na bino rendez-vous des patriotes le 19 septembre 2020 na 16h précise na sengi na bino bo benga to solo la makambamboka na Léonard Kasanda wetu oyo bo monaka na ba tenu na ye donc ayebana partout dans le monde ce qui ba monier il a kisi que Fachi Béton azaliwana donc to sengi na bino bo benga bo hésiter te bo benga na ba numéro de téléphone oyo zali ko défiler na se pour bo poser ba question na bino to solo la makambamboka parce que Léonard Kasanda wetu c'est la première fois les cas azali na makamba koloba. Soyons nombreux bozala ebele téléphone kozala ouvert jour wana boko benga na kozala wana pona ko répondre na mituna na bino nyonso bo mitunaka jour yango message e kozala kaka moko soutenons le chef de l'État, c'est notre frère Fachi Béton. Léonard Kasanda wetu ako lobela biso makambu ya association na ye boyebi akendaki na Kisasa amonaki babola bato apasi akabolaki biloko ebele et puis akoyebisa biso ndenge nini association na ye e marchaka po bato nyonso tout bazokanisa donc soki ndenge nini akozala na po a éclaircir peuple congolais bayeba Léonard Kasanda wetu musala na ye nini apport na ye nini na président de la République donc bo benga bo hésiter samedi à 16h très précise parce que émission est longue à 14h et commune à 16h donc émission ezali na 16h donc bo benga bo poser ba question na bino surtout bo zali nango na Léonard Kasanda wetu invité il y a rendez-vous des patriotes il y a samedi 19 septembre 2020 na 16h jour wana pe tokosolola lisusu makambo etali mboka na biso ba enjeu nini eloko nini tokosala pona mboka na biso en tout cas réflexion ezala
boko benga parce que téléphone kozala ouvert na kozala wana pona ko répondre na mituna na bino nyonso bomoni Kasanda Wetu ndenge eza boye boko kanisa peut-être ezali uniquement pona kolata ona lati oyo boye nazali voyou te nazala double casquette nazali père de famille nazala rapé normal nalata rapé veste nalata rapé oyo ezala kaka juste pona ko soutenir pays et puis soutenir chef de l'État. Rendez-vous pris le 19 septembre à 16h dans Rendez-vous de Patriotes avec mon invité Léonard Kasanda Wetu. N'hésitez pas à composer le 07 53 36 38 09 et le 01 48 20 12 24 pour poser directement vos questions à Léonard Kasanda Wetu. Je m'appelle Léonard Kasanda Wetu, initiateur de Fachi Béton que vous connaissez tous dans le monde. Je serai l'invité d'honneur de l'émission des Patriotes des grands prêtres César Ngadi, samedi 19. L'initiateur de Fachi Béton, Kasanda Wetu Léonard, akozala nangai na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes le 19 septembre 2020. Na 16h précise na sengi na bino bo benga to solo la makambamboka na Léonard Kasanda Wetu oyo bo monaka na ba tenu na ye donc ayebana partout dans le monde ce qui ba monier il a kisi ke Fachi Béton azaliwana donc bozala ebele bo préparer ba question na bino Léonard Kasanda Wetu initiateur ya Fachi Béton akozala wana pona ko répondre. En tout cas, bo raté na émission to bozala botalaka Kasanda Wetu. Kasanda Wetu pour la première fois l'invité d'honneur il y a grand prêtre César Ngadi. Dengi na efsaka bino bo bosanate kanambe toko zoyer akozwa masolo na mbunchu pena dikosi. Donc bino mo landa donc rendez-vous na biso na bino ezali émission na bino ya samedi à partir de mais à 16h très précise donc tozali ko yamba Léonard Kasanda Wetu donc initiateur ya Fachi Béton akozana biso wana donc boyebi ke émission ezali téléphone ouvert bo benga bo poser ba question na bino nyoso tout bozali na yango ako répondre na ba question na bino boye ba makamone nyoso tout asalaka donc vraiment wana ezali donc rendez-vous na biso samedi et go passer donc semaine mobimbo yo bozozwango na ba émission nyoso tout ezoleka na kati ya site na biso donc sujet na biso oya liboso ezali ko pesa mawana passe na moté mais ezali même ko révolter ngai ndenge nazali na batutu balinga Congo bino tout bokozala révolter image yo tangu tokoloba tozali ko s'adresser na première dame na fondation na ye parce que tu as vu que première dame azali wana azosa l'assistance sociale te mais ya azali ko ya na esika openza il faut à aider parce que makambu oyo witi koleka donc ezali pasina mawana motema yango wana batu oyo ya FCC président de la République bato il faut ko sokola bango kana be fois ma solo na mbunchu penda dikosi président de la République yo yebi Bible hein? Talaka Jésus-Christ de Nazareth donc a betaki bato ba fimbu po bato bazo teka babiloko na temple papa na ye po atia de ordre nyataki bango ba chikote et sengaki ndenge wana Jésus-Christ de Nazareth bon yo président de la République donc bakoki ko tikaka te parce que na état de droit au kosi démocratie donc ça donc bato musu il faut bazo ba ngondo penza donc bazo ba nimakoko parce que désordre zo kota na mboka na biso président la président zo ke na ba deuxième année donc bango bazo ka distraction ba mikolo zo kende omona na suka boy ale bila et puis mo boulou parce que distraction parce que bato na ba olinga te ke yo travailler calmement botala makambo ito ko leka vendredi na kanisi batu batala ki onto tsheli bango na site na biso metolinga to sala ngo 5 minutes botala batu oyo bana oyo ba jeune na biso bana mike na biso ba bengi ba kuluna kuluna etankala kuluna ezalaki te mutu amemi kuluna ezali donc kanambe mutu amemi kuluna ye moko apesa déjà ba jeune ba machette ba nini po ba kene ko contester donc tant papa Tshisekedi a gagné ki élection kuluna bandi ndenge wana parce que ye moko mutu apesa bango ba machette allez ba pesa ba jeune apesa bango ba mbongo ba kende ko kata batu ya IDPS ba machette ba mbeli po ba réclamer victoire à Lukuta donc kulune banda ndenge depuis kulune banda po na passe na mboka na biso siko présent oti école gratuite enseignement gratuit
donc kuluna ekoki koexiste te bana wana nyonso tu bazosala ba désordre bazali bana ya kokanga bango parce que bazali bana mike kozongisa bango na kelasi. Boyoka makambo eleki vendredi weekend na Kisasa na Kisenso na centre hospitalier à Kisenso ba kuluna donc une soixantaine baye ba koti na ba 1h du matin ba koti na centre hospitalier wana donc ba bandi ko panza ko kata bato ba machette ko boto la bato biloko donc ko sala désordre ba kati bato et puis ce qui est encore grave ba kei na maternité boyo kamala ba kei na ba maternité ba débrancher ba singao bana musu ba na maladie et puis esilika ndengwa ndetelio ke so pasi ba kei ba violer ba mama na biso ba mama o ba uta ko bota obi mama soki aboti matrice na nezongi placité ba violer bango donc kuna moye babenga bambile ezate téléphone ezate donc bazotala kaka boye donc na centre hospitalier ya Kisenso babuki babiloko nyoso ba microscope babuki babiloko tout oyo esengeli oyo basala po na ko soigner batu déjà tala Kisenso ça déjà commune moko ya pasi centre hospitalier wana et salaka masolo ya kosakana te donc batika nene loko moko te ba panzi ba biloko nyoso tout ba violer ba mama na biso bazalaki kuna ba beti batu donc makambo wana ekoki kosala ma jamais na pays oyo ya Félix Antoine Tshisekedi oyo ya respectera ba mama oyo ya kosa état de droit donc président de la République makambo wana ekoki kosala mate et pas na yo parce que classe comment il faut les botala kaka soki ba jeune ba kuteni côté mo 15 20 ba vandi yo kansi ba buleni bazoke ne chikite ba buleni ba boule ke ba ba noir après ce qui noir et continue na mutu ba comme ça ba boule que il faut ba dire ko braquer ou bien ba sala ba makambo ba to sala mais si ko tant classe zongi jeune a kosala ndenge nini ke azali banda toute la journée parce que chi après ba devoir na soir après il faut là la poa la mkalobi mais tant jeune azo la te a kosala ni tant beaucoup tani groupe président de la République et zo sala biso pasi na ma na motema bokotala ba image ya ngana to sengi na mama présidente première dame, maman Nabiso Denise Tshisekedi, à partir il y a fondation na yo Luka Otala Makambu Oyo, il y a centre hospitalier, il y a Kisenso, parce que bazali na eloko moko lisusu te oyo bakoki ko sala po ba soigner ba malade. Biloko na bango nyoso tout na ba recette na bango ya mike bazalaki nango ya mbongo ba yibi ba panzi ba matériel na bango nyoso tout donc yango na tozali ko senga na yo mama Denise Nyakeru Tshisekedi toyebi yo na fondation na yo otika kabana te parce que wana penze zali loko moko urgent la penza donc centre hospitalier qui c'est zali ki yango mtezo sauver ba côté wana tout donc ba panzi ba yibe ba mbongo ba violer na basi ya ba mama na biso tokosuka wapi na tsheli bino moko botala ba image ezali pasi na mawa na motema. Il est 1h55 du matin au centre de santé de Kisenso lorsque les assaillants arrivent. Environ 60 personnes identifiées comme des Kuluna. Ils font leur entrée dans le centre hospitalier en escaladant le mur et commence le drame. Armes blanches à main, ils paralysent le personnel soignant ainsi que le malade. Il s'ensuit confiscation des biens aux malades et au personnel de garde. Ils emportent même le matériel médical. Comme un téléphone, l'argent, sur les gardes malades, les mamans, en pédiatrie bien sûr. Et ils ont allé même arracher la perfusion, la transfusion chez les enfants qui étaient sous ce traitement-là. Alors c'est dommage. Et ils n'ont pas été par là également. Ils ont pris le poste téléviseur. Et les médicaments, les deux pharmacies ont été saccagés. Ils ont pris les médicaments de première nécessité, comme si les personnes maîtrisaient l'importance de chaque médicament. Et le reste des génériques, ils ont saccagé. Ils sont allés à la maternité, ils ont cassé les coffres forts, le peu d'argent des recettes que nous avons du mois et l'argent qu'on pouvait payer les agents à l'élimination locale, ils ont emporté. Ils ont pris également un aspirateur, ils ont pris les matelas et 10 chaises emportées. C'est l'une des pires nuits ce vendredi 12 août à Kisenso. Ces inciviques ont atteint le sommet de leur forfaiture en violant 7 femmes, dont 5 malades et 2 jeunes infirmières, sous le regard impuissant des autres. Et quel a été leur mobile? En disant, ils disaient qu'on nous a envoyés. On ne sait pas qui les a envoyés et pourquoi s'attaquer à une infrastructure qui est la première pour l'État dans cette zone de santé qui couvre presque la totalité de la population. Je me dis tout simplement que ce sont des actes ignobles que l'autorité qui nous voit. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus fonctionner sans microscope,
Sans l'âme, on ne peut rien faire comme examen, on ne peut rien faire, nous n'avons aucun médicament, je ne sais pas. Et chaque jour, nous avons des transferts des malades de tous les centres du quartier. Nous avons 17 quartiers ici, à Kisenso. Les équipes de IPAS RDC et Afia Mama se sont également déplacées pour apporter un réconfort psychologique et logistique aux victimes. Les deux délégations ont promis de renforcer leur appui dans les jours à venir. Mais tous les malades nous réfèrent. Vous comprendrez que c'est difficile que nous puissions tenir. Fermer l'hôpital ici, c'est tuer la population de Kisenso. Je me demande, cette population vient au secours qu'au centre ici. Mais si ce centre reste même 2 jours sans fonctionner, ça serait difficile. C'est très difficile. Je demande à ce que les autorités puissent vraiment penser. Que nous voyons souvent visiter d'autres communes. Excusez-moi de dire ça. Je vois de grandes personnalités, première dame, ex-première dame, tout le monde, les honorables députés, visiter d'autres communes. Mais il y a des communes qui sont les plus démunies, c'est la commune de Kisenso. Binomo Boitolanda, vraiment, est-ce que ma Kambabo est normal? Bana moka ba jeune bazwa ba machette ba mbeli botala désordre basali dégâts basali. Est-ce que ma Kambabo ezali vraiment normal na pays où il y a Félix Antoine Tshisekedi ma Kambabo ekoki jamais kozala. Et puis boyoki bien directeur ya centre hospitalier on a lobby bana on tango baye bisike batindi bango. Est-ce que batindi bango na banani? Batindi bango na bureau oyo ya FCC za ko baluka donc bango bazo créer kaka babiloko okite ke balobi ke batindi biso batindi bango banani bako tinda bango parce que UDPS ko tinda bango te. Donc ezali FCC muto tindi bango na Martin Fayulu mutu azo tinda bango donc Martin Fayulu azali na FCC Martin Fayulu donc azako sala ma mikolo nde ba pese mbongo azo créer baba masolo donc yeba ke bakota ba changu wana ezali fief ya Martin Fayulu donc Martin Fayulu mutu atindi bango oki bien si boki bino moko na tcheli bino boka directeur yemora lobi batindi bango boka bino moko. En disant il disait que on nous a envoyé on ne sait pas qui les a envoyés et pourquoi s'attaquer à une infrastructure qui est la première pour l'État dans cette zone de santé qui couvre presque la totalité de la population. Boyoki bino moke alobi ke batindi bango banani batindi ba jeune ndenge wana banani bako pesa ba jeune wana mbongo ezali FCC na Martin Fayulu. Donc ezali makambu moko président de la République ekosilaté donc ezali sikoyo batu wana bakanga bango na batu oyo mususu oyo batu tout oyo ya FCC ko kanga bango nazali ko se rappeler parce que on va pas citer les noms, on préfère taire les noms. Musicien moko munene ya zaiko langa ya munene o bayebi na batu nyoso tout azali ko tambola balabala azangaki pièce d'identité bakangaki ye na era Mobutu batindaki ne kafela. Donc bakipeki te gaza star batindi ne kafela. Et loko ni sure ko zanga ba jeune wana ko kanga bango ko zongsa bango na kelasi misusu ko tinda bango na be kafela batindi bango na bakoto ba osala ba masangu wana bakendo ko londa ba bilangane community donc ba aba ben un travail d'utilité publique ba sali ba masola ndenge wana parce que na mboka na biso faut vous rendre compte ba jeune ndenge wana ba ina ba manchette ba koti na centre hospitalier. Ba na balabala te na centre hospitalier pa ba malade ba botoli bango ba biloko nyoso tu ya valeur bazaki nango donc ba zu ba mbongo ba pandi ba matériel nyoso ba kenango donc cerise sur les gâteaux na marque na bango ba violer ba mama o ba utobota. Vous vous rendez compte? Donc makambo ya boyi vraiment na mboka o ya Félix Antoine Tshisekedi et ko ko sala ma tête tozo senga vraiment pour na aide maman na biso première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a la makambu ya centre hospitalier pour bazwa matériel maman na biso yemoka yebi ndenge ezali ko sala parce que maman na biso première dame azali na domaine médical donc na vie na ye active asali domaine médical ayemi makambu ezali ko loba et puis tozali ko kebisa Olive yo tozo kebisa yo masolo tozo beta wa ko meka kutu kokota te o ya kaka likambo na yo to okota kuno sala donc yo masolo to beta ezali etali yote donc tozali ko s'adresser na première dame na biso Mama Denise na fondation na yo Olive ko meka kutu ba makambo te donc tozali pe na ba méchant donc bon matisa biso tout ba méchant te donc makambo ekoki ko salama te donc top marqué une courte pause publicitaire boyebi ba partenaire na biso bazali misatu mais partenaire amikolo azo sala ba biloko moko boye tozali ko senga tolo ba plus ezali donc fret maritime Feli Mosengo donc toyebi te soki fret wana ezalaka pona ko aider
peuple congolais ou bien ezali vraiment business to comprendre parce que donc oza nambonga mutukate oza nambonga camion te oyo pesier atindelio après à récupérer mbongo avant et ça les maraté sikoyo boy ba semaine oyo bo profiter semaine oyo ezali ka une semaine azali ko ça la promo il y a 30 cartons seulement 30 cartons donc ekende na mboka kuna donc on m'a mis 3 cartons moko ezali ofelo au futikaka mibale donc 30 cartons seulement bosala noki donc ezalika semaine moko donc bota la bande annonce bo benga bo zo contact bo ke nokotika ba colline bino parce que 3 au futimi balé au tiki au futimi balé moko ofele bolanda bino moko bande annonce. Bonjour tout le monde. On est là avec mon vieux Komo. Je vais César Ngadi pour tes paroles à diaspora. Hein? Oui, Mikolo, papa, le bagarre n'a pas geste. Quand on perd ça, la bassine, tout comprendre. Nous allons conteneur vendredi prochain. Promotion, il y a 30 cartons. Donc, il y a 3 cartons. Au foutu 2 cartons. Carton, moi, il faut faire. Tout ça, on a besoin de 30 cartons. Nous allons conteneur vendredi prochain. Il y a un carton à Yomisatu, au foutu mi balai. Moi, il y a au fêlé. Tout ça, on a fait dans comment mon docteur Mambi, le grand maître Kelele. Le vieux comment. Il ne faut pas hésiter, donc il y a une promotion pour les après. Donc il faut d'abord des bélés. Vous avez 30 cartons par mois. Donc, c'est deux mots gratuits. La promotion, ça veut dire que le monde va téléviser à nous, surtout pour la moka. Le monde va vendre solo, va camion solo, téléviser. Il n'y a pas à dire. Nous, il y a beaucoup de monde. Vous avez prévu. Yo tie au monde qui simanango tubandi ba père mutu ya minga kolobate ndele bazali tout ça collaborer à tout le monde il y a pas tout ya diaspora boya to la posa la bino to lingi bino to ngimboke to ngoma la bino to kwa sana ba nje peut ya ba tracteur ba nini eza okende to koyokana mbongo zate yaka to koyokana to chama kamne so anje Basola kaka gagnant. Oui, Mikolo père a le bagana ba geste. Donc père a le bagana ba geste, bana baza connecté. Bobo sanate to préparer mission à César Ngadi porte-parole à diaspora. Obiga douane na Congo est moins cher. Douane na Congo est moins cher. Et donc ça la douane est à la cher na Congo, ba taxe leki et belé donc papa fota makambo. Ba taxe leki et belé. Calculer la conteneur au foutu douane, 4800. La taxe est juste 7000. Hein? Papa, ma solo porte-parole à OPC Langon César Ngadi, tu as préparé une mission pour la douane et la transit à Brazzaville. À suivre. Donc, Bolandi Binomoko, donc promo ezali toute l'année ou bien un mois, promo ezaka semaine oyo. Parce que pour conteneur, ezali kokende vendredi. Donc, le lot ezali lundi. Une semaine, Bolandi n'a pu boyer, azali na besoin il y a 30 cartons. Parce que ceux qui 30 cartons est coquille, donc promo et sili. Donc, il y en a 3 cartons au foutimi balé, moko au fele. Donc, besoin contact na numéro et bozali komona. Donc, bobenga, donc. Fret maritime, donc Feli Mosengo Benguié, donc vite il fait un message au Bengi Balamo parce que c'est commis trop tard, Masolo et Sili. Donc président de la République, au Zongisus Namakambo, Oyo Yabajen, Bajen Wana, Bazali, O Bako Zonga classe, to récupérer Bango, Bazongi classe parce que classe c'est comme au Feli. Parce que ceux qui classe, Ezalaki, Nengi Kanam Bazali, Bangwana, Yangwana Bakomi Boye. Classe est commis au Feli. Donc, donc quand moi, parenthèse, mon qui avant on a sujet, to moni awa balobi que Covid-19 ezali maîtriser nakati mboka. Ba moninga na ti message ba bia César Ngadi kaka jalelo makambutu président. Naïb ça bien makambutu président de la République tendengeni. Parce que ceux qui ont marché te bolo baranani. Président de la République. Kanambe tanga zalaki attends moi saboter dans ma maternité. Oh Kanambe grâce à l'inspiration du chef de l'État, grâce au courage du chef, on dirait yem ta tchaki zemi.
makambo nyonso tu kanambe match beti kanambe vita imana ba gagner kanambe donc biso pe siko o nyonso tozo salama to ndimi soki salami mabe Félix Antoine Tshisekedi parce que yem ta présent siko pe nyonso tu ya malamu ezali donc soki présent teke stratégie wana ta covid ataki ba matériel te ataki sérieux te na makambo ngoza maîtriser te yango na donc to pesi félicitations na président de la République ndenge ba maîtriser makambo covid donc to zongi na sujet qui nous intéresse ce jour donc auto zongi subo donc bano to ko récupérer te et café là bano to récupérer bazongi na chik mais sikoyo bato ya FCC pe bango mutu bazo sala machine wana donc FCC et comme na fayulu na 4 machine wana bazo tourner pona ko kasaka kaka yo donc bango penza bakena na prison makala te na prison ya Mbula Mbemba te na Mbula Mbemba babwaki bango présent parce que tokoko tika boité mikolo ezali ko kenda bango bazali ko compter mikolo bazo sala ba contretemps pokaka donc bayana ba contretemps au moni siko déjà que donc rentrée parlementaire ezali ko salama au moni le kamba wana premier ministre wana asa kutani na président sénat na présidente ya assemblée nationale yo kasi basoli bazo sola masolo na bango pour comprendre que donc kingakati bureau na bango zo sala donc ya biso pe fait ça la pour na ko contrer bango donc comme kaka jango tu les premiers donc juja kanamba zuma solo na mbuchu na dikosi bango tu balali na mai donc ezali makambo kutu ya ko sakanate donc eloko tolingo ko beta seteza yangwana donc tozali ko lakisa bino bota la image parce que batu mususu oyo vraiment bazali na confiance à président de la République bazali par exemple envoyé spécial Kamitatu Masamba Kinwani donc il y a zali monto confiance abanda depuis papa Tshisekedi ayena Félix Antoine Tshisekedi donc basali ba makambo donc azana souci pour mboka ebonga donc akeneki ko représenter donc président de la République donc basali ko tonga banda ko moko na côté maluku donc yemoko bokoyo ka envoyé spécial lobby balingi ba comme ça maluku net Côte d'Azur en France donc il fallait ba travaux ça déjà banda calé si là mais bon monaki donc pandémie o mutu et c'est maintenant donc sikoyo Kinwani Masamba net yemoko pas ali mona poto akendaki ko représenter président de la République kuna donc atala ba travaux ndenge zali ko poussana botala bino moko ba image oyo donc envoyé spécial et chef de l'État Kinwani Masamba Kamitatu akeneki utala avancement à travaux. Après la crise sanitaire suite au Covid-19, l'heure est à la reprise des travaux de construction des logements et écoles dans la commune de Maluku, une initiative de l'association pastorale congolaise de France. L'objectif est de booster le développement économique et social de la RDC. Une année après le lancement des travaux, l'envoyé spécial du chef de l'État est allé inspecter les travaux exécutés par l'entreprise Frime Congo. C'est un reportage de Bobo Anani Mokonzi. La République démocratique du Congo est devenue la nouvelle terre des créateurs d'entreprises avec les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à travers un appel lancé notamment à la grande communauté congolaise vivant à l'étranger de porter les respectives à l'édifice Congo afin de booster son développement. Répondant à cet appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, l'association des pasteurs congolais de France a investi dans le domaine de l'immobilier qui a connu un arrêt des travaux dû à la crise sanitaire mondiale. Une année après le lancement des travaux de construction des logements et des écoles sur les sites de 100 hectares dans la commune de Maluku, une délégation de ces structures accompagnée de l'envoyé spécial du chef de l'État en matière des investissements, Masamba Kinwani, évalue l'état actuel des travaux. Et nous voulons faire de Maluku comme le Côte d'Azur en France. Donc c'est une vision louable que nous encourageons et nous en appelons aussi à la diaspora qui hésite encore de venir répondre à l'appel de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'évolution de la modernisation de notre pays. Frime Congo, cette entreprise congolaise de construction qui a la charge d'exécuter ces travaux. Une initiative combien louable et mérite l'accompagnement des autres communautés congolaises vivant dans différents pays du monde pour la modernisation de la République démocratique du Congo. Binomo Boitolanda, donc Kamitatu Masamba Kinwani, envoyé spécial à chef de l'État. Kamitatu Masamba, pendant ce que directeur à cabinet, mais déjà, saut de moutons, si là, l'homme sous commande, saut d'antilope, saut de guépard. Mais là donc Vital Kamerhe tochaki confiance til le baso de mito sous la tête non heureusement batu lokola ba Kamitatu Masamba président de la République azana ko bangate parce que yebike donc wana penza batu ya confiance
Donc vraiment yango wana vraiment donc tozalaka na sima ya kamita tu masamba kino ande parce que tout le monde a donc muta confiance donc baza ebele mais ye totanga ke mingi parce que donc azana pembeni ya président de la République parce que yaza mo landi munene ya 5 minutes avec ses angadi tokotanga pe petit na biso Guy Michaud Wanzo donc Abraham Lwakabwanga donc bazo sala musala bango bazali batumo bakoyi ko trahir mboka te tokobosana te Wadeni Mulamba donc azali penza proche ya président de la République yazo wela na poste te azo sala na mulila zo la poste était pour batutu ba comme président non il faut président Van Samasolo avant Samasolo et puis akipe batutu et puis président de la République a bossa na batuna été donc yangona lelo penza to linga ko beta c'était donc vraiment to lobby le sous poto ça donc maman na biso première dame Denise Nyakeru Tshisekedi Otale la biso makambo ya centre hospitalier oyo ya kisenso makambo ba kuluna basali tala batikali na eloko moko te caisse ba yibimbongo ba pareil tout ezali susute donc ba violer na ba maman na biso toyebi ke yo vraiment ceux qui oyoki que 5 minutes lobi ndengwana et puis ozali na mawa na association na wana na fondation na ozali ko sali sapenza ba ndeko na yo vraiment ezali vraiment eloko moko batu tout bazali kondima donc toyebi ke message eko mape oko salela yango donc to komi na suka émission na biso ndenge na yebisa bino kake. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc so to komika na suka ya émission boyebi base tokoki ko bossa na yango jamais donc vraiment base tokobanda na petit sœur propre donc administrateur il y a les amis de César Ngadi il y a sekaka mingi donc so tokomi na kota base à London il y a sekaka mingi bivier donc ba kombo na sekaka mabe donc petit sœur propre Linda Pemba na kata Tunis kuna vraiment simbisi makambo benza simba makambo ya 5 minutes depuis kala donc azali vraiment ko sala musala mo makasi na kata groupe donc Linda Pemba merci à trop na fidélité na 5 minutes na nyo surtout azali ko sala na kati ya groupe donc tokei na kata London City pona repesa mbote na José Kano Kikakamene maître Wera Mukuna Maître Rajamoule donc ba simbi masolo na kati kuna ya London City donc to keimba na moko na kati ya Suisse na Genève pour na repesa Titi Moyo Mafuta donc Titi Moyo Mafuta donc merci à trop na fidélité na 5 minutes to kuna na kati ya Lausanne pour na repesa mbote na Patience Mantuila donc to ko bossa na te Patience Mantuila donc to na kati to kuna na kati ya Belgique na Anvers pour na repesa mbote na Mama Kini Tata Mwasi Kini na Mama Fioti donc Mama Fioti Kini donc merci à trop kuna na verso na zaka na kati verso na bossa na te masana ngai donc ya coupé Jean-Claude Kaniki donc merci à trop na nyo soto zali ko sala pour na 5 minutes sans oublier na kati Hollande Fridolin Bokomo merci à trop na nyo soto ozali ko sala na 5 minutes avec ses angato ça na kati Melena petit na biso Gigi Chibangu, merci petit Nabiso, Nanyo Soto Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Chouami. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi pendant longtemps. Naba méchant autoza nango kanambe soto zuyo oroizuango yebaka ozwa masolo nambuchu pena dikosi abu pia tovani tranquille namboka nabiso. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB O CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso nengozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Event, Roms Event, Roms Event, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Roms Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Roms Event, le meilleur dans son domaine. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas en